Bonjour, bonjour, bonsoir, selon moment nini bokozwa émission oyo ya kita pe libota. Bon, batata bandeko ndeka na lakaki bino ke na kobanda koyaka toujours na ba sujet oyo faut développer na kati ya émission oyo kita pe libota. C'est très important bandeko na ngai. Yango nazo senga ba mama ya ba congolais, ba papa, ba jeune maman. Bo s'abonner, bo partager émission oyo. Eza pona bolamu na biso nyonso to. Oyebi eloko sala nga pasi, soki tozo lobela makambo oyo eza très important, ba congolais ba kipaka ngote. Soki tozo lobela makambo eza pona bolamu ya Congo, pona bolamu ya congolais, pona bolamu ya peuple, pona bolamu ya génération na biso oyo koya, ba congolais ba kipaka ngote, ba tchaka ngo kutukate. Mais ce qui toche kaka ba banalité awa, toche kaka ba bolumbu awa, okomona nde ba congolais ba okota. Mais eza mawa mingi bandeko na ngai. Ba oyo bolingaka Congo, ba oyo bolingaka Congo ezala bien. Ba oyo bomilingaka bino moko parce que kolinga mboka na yo nde ozo milinga yo moko. Bo s'abonner, bo partager vraiment émission oyo, bo partager yango congolais nyonso bisika azali ayoka o nini tozo développer. Naza na besoin na bino. Boya na plateau ya Spaga TV, to lobela si mboka na biso, to tika ba makambo ya pamba. Ezo mema biso nulle part. Ba makambo to sala ya kofingana, ko critiquer, ko loba n'importe quoi pona baninga, ko bomana, ko tana ba croque à jambe, ezo na ona tina moko te to kende liboso te ba congolais to fongola mitema. To fongola mitema to zwa conscience. Babe ya congolais alingi ko zwa conscience te na makambo eza ya important. Makambo eza pona bolamu ya nation ba congolais ba kipaka ngote ba soutenaka ngote. Mais ce qui muta sa eloko moko boye ya buzoba nde batu bayaka ngo bayela kango mabe. To longwana na ba position wana. Congolais azalaka muto a valeur, congolais azalaka muto a lozito o soka kieboye na babi pai mususu pena Congo akomi na congolais akomi na mususu na mboka mobe mo batu bazolenga, c'est comme si nzambe nde muta komi. Ba valeur wana to longola ngo pourquoi? En fait naza na ese kibino ke naza na ebele ya koloba. Mais na lingi ke émission oyo bo partager yango to soloba. Émission qui t'appelle libota ndena lobaki eye pona biso ba congolais. Pona ba makambo obiso to ignoraka, pona ba makambo biso to mona yango pamba, makambo to mona yango mike yango ndeza minene pona biso. Lelo na ye pona kolobela na kati na kitape libota parmi ba kita o nzamba pesi biso ezali zamba, ba zamba o nzamba pesa biso na Congo. Nasi apa Brésil biso tokoza ata deuxième ou troisième na bazamba o nzamba pesa biso. Et boye ba ke zamba eza important na vie ya batu, na pays ya batu, na nation. Zamba eza vraiment très important. Toye na poto atozo mona mindele bazo provoquer bazamba, bazo lona banzete. Po bazwa mwa zamba. Bazwa mwa zamba ba mindele, balona ka banzete po bazwa zamba. Mundele asepelaka na yeko kende kovande sika moko zamba ezali mwa banzete ezali amona kango bien. Peut-être biso tokoma na poto awawa. Mais ce que bien penza ba vrai mindele presque batika ba capitale ba kota ba province. Mais congolais alingi province te. Congolais alingi kokota na zamba na yete. Na zamba wana de makambo ebele vandi. Peuple congolais zamba na kati ya zamba na ba village. Nde makambo ebele evandi. Biso soko tolingi kaka olati kitoko jeune premier oyena msoba mona yo directeur na bureau mais biloko wana pona ko gérer yango il fait la source sike zo utati zamba eza très important. Biso ba congolais tolingi zamba te, toninga kokota na zamba te. Na sala constant moko tant total la film ba nigérienne e ba te so bino bomona yango. Chaque Nigérien sera dans la film na ye. Ceux qui basent na bana na bango batinda bana bango mingi na ba village, ba vacances na ba village.
akende kotala ba mabele o bakoko ya bakoko ne batika atala ndenge makambo mboka ezali ba apprendre ye makambo ndenge nini ezali bino botala ala mso ba film otali ka oseki histoire o menga na tala ka fond eloko eza na kati ya film wana ba Nigeria ba pesaka importance na zamba mabele ya des fois basala film ba wela ka mabele mutu akufi siko biso ba congolais to wela ka mapango na Kinshasa mapangu oyo papa tongaka bandeko baye biso mapango na biso lopango na biso bana bopusana te bana papa bi papa na biso mais tozana ba zamba oyo bakoko na biso batika na ba village chaque congolais je dis bien chaque congolais nyonso na famille na yo ba descendant na yo o bakenda batika héritage ya bazamba. Il y a des fois même bakoko na biso balona ka babilanga balona ka bambila balona ka basafu balona ka biloko wana tilelo ekoma zamba esangana na zamba basafu ekwe epoleli ka wana bambila na nzete eteli epoli etikali ka wana ba café balona ekoma na ba nzeta minene ebotaka epolaka ka wana. Est-ce que boyebi yango? Mais quand on retourne à maman la bino, tout le village, est-ce que bakoko nanga batika mabelete, okomona que chaque famille na ba intérieur na bango na ba village bazana ba mabele, bazana ba zamba. Lelo peut-être ozana poto awa, oti na mbongo basombelo peut-être mabele na Kinshasa, mais na sur na ba Congo, ozana mabele na ba tikela o ya ofele o sombate, ya famille, o bakoko batika. Ozana poto awa otindi mbongo boso menanga lupango na pasa lobilo ba botoli o ezaki mabele ya aéroport mena msusu na Équateur eloko wana bandeko na websa bino naza na preuve nango net na famille nanga moko famille Bonkonga na bwaki bango biskanso bayali bano ke ba Roger Bonkonga boza ebele Evelyne Bonkonga ba nani boza ebele famille Bonkonga eza famille nanga moko papa na bango papa wana atika ba plantation ya ba café ba cacao ba mbila mais il y a des fois bato bautaka village bazoko bake banzete wana ekweya epoli ba mbila ekweya epoli mais papa wana engagaka ba pigme basali bilanga na intérieur basali ba café ba nini pona génération oyo koya ekelela te mene na olo bano bo bande kunanga mingi baya na poto baya na Kinshasa batika nyonso bamsube baya na poto ndenge moko yo pe famille na yo eza na ba mabele eza na bazamba o bakoko batika ya de photo lela ka passe na mboka wana ba o bakufa pe ba milela ka babime totika génération nini totika na sima na biso nena lobaki ke Congo ko zanga makambo susu meneti makambo tali kolia Congo ekoki kozanga te soki ba congolais ba fongoli miso soki ba congolais ba sangani obi ko sangana ezala la force ko comprendre likambo soki ozo comprendre le côté ezala passe baba kozanga oyeba ezali wa mobimba za même pas ndam. Pourquoi tolingaka zamba te? Et peut-être que na zamba nde makambo ebele vandi. Na zamba nde côté muta koki ko s'en sortir. Biso soki muta uti mboka bozo ko finga mufila uti mboka. Mais la mboka nde masolo ezali. Na zo pesa bino devoir. Soki makambo na lobeza lokuta. Tout na msu mama na bino so azana bombo, so papa na bino papa. Mama, kuna na village, botika ba mabele te. Mama akoye biso te, papa na biso tika mabele moko boye ezali. Oyo etelenganaka, basimba yango te, banda bakoko na biso batika evanda nango kaka banzete botaka. Mais eza na bakolo na yango ezanga na yo. Tango yo lingi ko ke na village te, olingi kaka Kinshasa poto.
mais eza na baninga mosusu bazokende ti na bavillage bazosala makambo ya minene na bavillage na bazamba bazodécouvrir makambo ebele neti biso na Congo toza na bozwi ebele bozwi yango bino bokanisa bozwi ezaka nini ezaka vo badiama baor bamanganese nazoyoka mosusu ebimi kuna soki manganese soki nini bakobati bacuivre non zamba na biso mpe eza héritage na biso toza bahéritier ebele bakitani oyo tokofuta hérité bo kita ya mboka na biso toza ebele me toyebaka yango te lelo nazofongola bino awa na poto bamindele batravaka mingi na baintérieur po oyo bazosala kuna ezoya so biso tu toye na Kinshasa biso tu toye na poto nana koliesa nani biso eza capitale donc eza ville mais bato mosusu fo bazala mpe na bavillage na kati ya bazambo bakoko batikela biso baza komultiplier bazopeshe bamosusu bazosala bambisi bamosusu bazosala bamafuta bamosusu bazosala bakafe bamosusu epuis bazoya mpe kotindika koto bazoya na ville bazoteka oyo mpe ya ville bazozwa mbongo bazosomba bango mpe bakuna bazosala makambo ezalaka nde bongo sikoyo kongole yebisanga yo linga zamba te ndenge nini yo okozwa ya kolia ndenge nini okozwa ya komela bolingi biloko euta pa ba chinois biloko euta na États-Unis biloko bango mpe baza bato lokola biso ti bango mpe basalaka biloko wana mpo ekoma bato balia bongo biso tokosala ya biso te nayebi te soki bokokanisa eloko moko tozalaka na loso na biso moko boye ya bumba loso wana eza na elengi moko bana banda olia baloso nono yoka gwa loso bongo te me bumba emonanaka moke emonanaka ebele te parce que baloni baza te loso wana ya bumba eza na goût moko spécial ozolia loso mozo kamake oui ezosala neti mwa col ezosala neti mwa mafuta déjà batia na kati de loso wana eza kitoko moko osakana te mais nana kolona yango nana okota zamba ke kolona yango congolais nyonso alingi azala jeune premier congolais nyonso ata alingi alata griffe wana olataka eza kombwa mutu eza ka tisi elamba te elambaka bazwi tisi bwenga nazi komona wana mamiki spaga ay bokomi kolata spaga oye mabe olati spaga okomi kotomboka oyo lakisa biso kolati spaga te yo poko osala marque na yo bato pe balati yango peuple congolais tofonga mana wa misoko bana soki biso génération oyo tosala makambo na oloba te bana biso baoya baolanda lokolo po evane ke batutu bazaka na vision baya poto ezala ba misala mosusu oyo biso na Congo tolingaka kosala yango te me na bapoto tozosala yango pourquoi zamba bana Congo tolamuka totuna baparent na biso tozongela bamabele na biso bapesa biso mpo bakoko tokende koinvestir kuna bokopesa nga raison na makambo moyen de transport mais moyen de transport banani basala moyen de transport eza batuti transport pe comme transport bato ne basala yango ti soki siko bozwi initiative te transport ngo kosalema ndenge nini nazolobela lelo likambo ya zamba peuple congolais tolingi zamba te tolingi ville ya facilité na ko facilité wongo tokosala eloko moko te chinois atravaillaka butu atravaillaka na moi baana ye na poto bajeune bazotravailler même ba étudiant on a vacances mais biso vacances mana bakenda bavandi mais na poto a vacances mwana ake kosala nazolobela likambo ya zamba toza na bazamba na biso o bakoko na biso batika na Équateur soko za muto Équateur yebake na mboka na bino tuna bapaboti na barrière na yo tuna na batika mabele peut-être mabele musu batika basi balona na kutuna biloko ezalaka ekweyaka nango kuna esopanaka nango kuna mukoloke kotuna oke na village okiti na village no batunyo wapi mabele na biso omoni kolongwa ti wana kuna mabele na bino okeka kosololi na chef coutumier olobi bon o mabele akoko na nga mwana ya boya bota nga nde siko descendance bayebi te nga ke koko na nga tika mabele yango na ye ko récupérer mabele na biso oke pa chef coutumier opesi mwa mbongo opesi mwa biloko ozwi mabele wana obandi kosala misala biso nyonso toza na obligation wana tozonga na ba intérieur na biso vie eza kana Kinshasa te vie eza partout
omoni ngane naza na poto nga avanda na province navanda na ville te parce que awa na poto ata so ovandi na province osentir te ki oza na province parce que mundele atiaka azwa baprécaution nyonso tu atia yango même na baprovince bato bazala na vie ya malamu bato bavivre na ndenge ya bien bazala na bacondition ya bien mais biso lokola toza mpe na bato osala biso makambo wana te mais biso moko tozwa conscience mpona nini bana mosusu soki aza na baparent eke baparent wana aja bomwana babengani ye mwana nakenda kobundana na vie soit baparent bakufi azwi conscience alobi bon baparent baza te nzambe likolo nga moko parent nga moko mama nabundana na vie et puis à s'en sortir. Pourquoi pas biso na Congo? Pourquoi tolingi kozwaka bakonzi totie bango liboso e biso devant na biso ezani batiaki elikia na mutu te tiano elikia na yo moko soki biso toza ebele boye toza kokosala likambo te mutu aza mutu moko akokosala likambo ye moko Congo telema tozongoka zamba tokota zamba bajeune congolais botika kosimba bandeli kokota na banzela mpona kopapa baninga bokende kopapa ne banzete bopapa bambisi bopapa banyama bokola babibwele nzamba ezozela biso tokata banzete tosala bilanga yango wana eza très important likambo wana na oyebisa bino lelo soki boboko yokelanga ekosala eloko moko te mais nalobi quand même nalobi tozoluka bamabeye na Kinshasa totonda biso tuka na Kinshasa wana empasa malukwe ebongo kuna na baEquateur ebongo kuna na babandundu bakikwiti na baboma na bachela partout bamabele ezali pourquoi tozoluka kaka ezala kaka na Kinshasa tolongwe mboko tokimi ba village Kinshasa ekomi kaka pona nini batutu bakimi village pona nini bolingo ko travailler te na village ne batu ba travailler pona kolesa ville ekufa nzala te ndenge nini parce que mututu aye na kati ya ville bolongo na sasa biso tokende poto ngo siko mko ba ozongisa biso tu bozonga ne bazongisa batu na Braza to suka wapi Kongo eza munene tokokoma kaka na Kinshasa te mukoto ba valeur mboka wana tokokoma kaka na Kinshasa te tokokoma kaka na Kinshasa te yango na yebisi bino nazobi kaka likambo ya zamba oyo amoni na azana idée mususu ya kopesa boya to partager yango na Spaga TV na émission na biso Kita pe libota na kati na bankita oyo nzamba pesi biso zamba ezali kita munene eza base oyo soki bozo yeba tina na yango te bobanda ko rompwe kaka esika moko batu balesaka bato za bato bazaka na zamba baonde balesaka ville soki biso toke na zamba ville tikali polele o bosa na zamba banani ba osomba soki biso toye na ville zamba tikali polele nana kolesa ville peuple congolais to fongola miso mingi ya koloba ezali ndeka na ese bino mena banda koya toujours ko solola lokola bolinga na bino ko s'abonner te na kolemba pete lokola bolinga ko partager émission wana te parce que ozomona ngo eza na tina te pona bino mena yebi ke un jour bo pesa nga raison na makambo oyo nazoloba nzamba lola apambola bino azala na bino vraiment elongo bisika nyonso bozali na lingi bino mingi yango na photo développer to sola makambo eza très important bana Congo makambo su to sala wana eza nango malamu mais pour le moment na omona tina nango te o eza très important ezali bolamu ya bana na biso to kobota ka lobi ta mso to kozala te to mettre un peu qu'on réfléchir c'est vraiment très important to zonga na bazamba o bakoko na biso batika to kende to lona kuna to kende to sala misala to mona to komona résultat ya makambo na oloba soki lelo batabandundu bazongi na ba village bakezo ba mabela bakoko na bango soki lelo bato Équateur bazongi na ba village bakezo mabele basali misala kuna bandundu ezopesa Équateur ezopesa ba Congo ezopesa Ozaïe ezopesa partout ezopesa Kasai ezopesa est-ce que na mboka wana tokufa nzala na ndimite tokufa nzala parce que tobosani l'essentiel. Merci beaucoup biskayo so bozali na pesi bino vraiment bambote belé na lingi bino mingi nazo pesa mbote pa mwana nga Yannick Bila na Cape Town bisiko zali papa zonga mboka to travailler to kota bilanga to kota bazamba papa zonga mboka
Bila zonga mon fils zonga bakoko na biso batika bilanga na bako na Équateur tokokende yo pe kuna pa papa bino na bako ngo na bayombe kuna tokokende tokoko déclarer partout na mabele kuna to sala bilanga papa zonga merci na pesi mbote si pas pour me di poba na pesi yo bambote belé bisiko zali ma fille chérie bambote belé na pesi Rose kwake ma fille chérie na pesi yo mbote belé Fanette na pesi yo mbote belé Francine Henriette Bengenge na Henriette Besolo na kata ya Afrique du Sud ma grande sœur propre na pesi yo bambote belé bisiko zali Roger Bonkonga na pesi yo bambote belé bana nyonso tout donc na bosanité donc Serge Bisiko Zali donc médecin de la SAP qui SAP sali déjà mingi to que to mboka to que sala makam médecin de la SAP donc na pesio bambote ebele Bisiko Zali na pesi mbote lisusu et pas ya Curtis Botela donc ba gros bisous na pesi mbote pas Didio Senge Aimé Otende Merichou na pesi bambote na pesi mbote pa l'homme Israël na pesi mbote pa la Firenze Sira bana nyonso ali racheter maman Beyanga bambote belé bisika bozali donc na bosani binote maman Titi la Grâce na maison la Grâce na Loste na pesi bambote belé donc na pesi mbote ebele et pas ya Eunice la fleur du jour na maison na yo africain bisiko zali la fleur du jour donc bambote belé bisika nyonso boza na bosani binote na otika la pe ko bosa na binote donc tous ensemble quoi. Merci beaucoup. Ciao.